Ah, donc yo pendant net mobile pendant soka simbi ou pendant combien de coups? Au moins 5. Et belete? Tu sais belete? Ah bon mayote? Oh maramba mi. Pendant nous avons besoin d'expérience on a redobé. Expérience ezali parce que tant on les cadre émission pesa au pesa la batte. Toujours expliquer ba toujours pesa moi conseil c'est expérience ezali. Te na kuta na bilo nyo bilo sorti nyonso. Te na kuta na bilo sorti nyonso. Nga kuna linga bilo amikete nga pina eloko ndifuza munene so na likata munene ndi yaka. Bino pare bino basi amikebo na mbetu penza mouvement pe goya ko beta ngo nga vraiment na na ka mukebo na za maneke boui. Donc nga vraiment so na côté na travail na likambo eza ko sibana. Na kenda ngo vraiment likolo parce match où il 10 ya lingaka 10 coups multiplié par 2 5 pardon divisé par 2 5 matchs. Donc c'est ça. moto ça on a bas sentiment et que tikalaka ça nzoto ça nzoto pour notre ninganaka parce que mais mobali jamais akokobeta kumoko salela yo babilo kwango Chers téléspectateurs, partout vous nous suivez dans le monde entier, bienvenue dans notre émission. Et n'oubliez pas, nous sommes en direct. Si vous pouvez nous appeler, vous allez passer en direct et commenter sous les commentaires. Vous nous laissez votre commentaire et on va vous lire ça tout de suite là. Donc, notre émission d'aujourd'hui, émission sans tabou, moi, on m'a invité pour la première fois dans cette émission. Donc, j'étais de passage. L'émission opposé dans le maman ba question yango moninga na apparaître boye c'est pas l'habitude que j'apparais comme ça et to développer kaka na ba maman no mo boye bitolo belaka makambo eza sans tabou bana bolongwa et na bozo bosa te to en direct so bo benga ba numéro eza wana bo benga po boleka en direct. Je dis bien nous sommes en direct. Je suis l'invité pour présenter cette émission. Bo s'abonner na ba site o ebozomona pona esa biso pe moi bien. Yango nazana ba mama awa eza mambuka ya ko dobane bino mo boyebi ko dobane Kinshasa ko te ko siba na penza en tout cas. Ndeka ba mama bakumisa ba congolais bayebi ko dobe. C'est pour cela na yambi bango na invité bango ba ya to lobela. Nazana mama nani Rit Lema ye na liboko na ngai ya mobali naza pe na magali 10 match ou 10 ya lingaka 10 coups multiplié par 2 5 pardon divisé par 2 5 matchs. Donc c'est ça. Alors na Lexi micro na Rit Lema bon rate moi c'est kitoko moi c'est lengi nzote tonda moi c'est pembe moi c'est ninyo yo yeso ka kangio papa olala ndako te pendant une semaine soi-disant na habité sur eza ba réalité mbote na yo Rit Lema. Mbote mingi na bafani nanga tu mbote pe na yo papa osuika ya lobaga mukeme tanga ko yanduka boko kaisubite. Alors Rit Lema ezaka makambo ndenge bosaka ba émission na bino to landa kango na ba YouTube partout ba commentaka ba pe ba bengaka ainsi de suite ba dérangaka pe bino ba misi bazo tia bino ba matoi. Alors ba bebeta ka masoloka ya mbetu yanga pe na yeka kana poser bino ba question wana puisque biso pe ba mikolo boye. Et soit rappelé biso moi pe moi no ka telemi mais tali gauche à tête droite Moïse attaque nuit. Donc il a habité. Alors ndenge bolba makambo ko si est-ce yo pendant nous a besoin d'expérience on a redobé. Expérience ezali parce que tant on les cadre émission pesa au pesa la batte. Toujours expliquer ba toujours pesa moi conseil c'est expérience ezali. Ah donc yo pendant net mobile pendant soka simbi ou pendant combien de coups? Au moins 5. Et belete?
Tisa bilete. Akoboma yo te. Wako maramba miki. Mais yo comme si on a komona obwende na moka kolali kao. Jamais na lala. Nga otumako ndila musanga pungi na mona ndezo tumboli banzala. Oh. C'est vrai. Yo pona no kutana te. Te na kutana bilo nyo bilo sorti nyoso. Kutana te mama. Te na kutana bilo sorti nyoso. Nga kuna linga bilo amikete nga pina iloko ndifu za munene. So alikata munene ndi yaka. Ebi nde mwazo tala usiko en direct. Alabi ke okosi ya ye pena soko jongo ekango matoye. Yende mtolila. Abe bon benga ekaka. Ako yamboka siko na numéro Rite zawana. Siko neti yo bino basi vraiment na tunata mama Rite. Neti yo boye ozomona na za mwasi moko femme forte. Na ebite yo sentiment na yo pema mobali po aza ndenge nini mobali azala kata muke mulai munene mukuse muke munene ye mutazala mbinga azala ndenge nini po asatisfait yo kitoko. Donc na ba groupe préféré nanga ndi na linga ritile mandi na lingilaka mbe nanga faza pena mbishi atunda amwa kostro mwa tolma sivanda so de kepina place nga linga place ba guna ngevandilaka do faza likata munene iza mulaite mkusete do kota munene za munene mena mulai za mulaite mkusete mfisike na katikati makambo ekosuka bate nalekana nga pa Magali 10 match momoni Rite Magali kaka mwemba question na tuni na Rite lema yo pe lisusu kaka ndenge moko tala bino basi ya mikie boye basi ya mikie boye penza donc avana banana no bonjour na yo nanu Magali 10 ya match bonjour ndeko na ngai ya mbali kaka Magali 10 ya match ndo ningolo bia likamba iko sibana naza pena prêt ya kotuna nyonso tuna ngai on répondre pena facile pour naza pena ndi naza pena na posa nango tomboki makasi oyebi bien que na bataille na bino nzoto mikebo bino pare bino basi ya mikebo na mbetu penza mouvement pe go ya ko beta ngo nga vraiment ndi naza na ka mukebo naza maneke boui donc nga vraiment so na côté na travail na likambo eza ko sibana na kendango vraiment likolo parce